Ebele ba yebite utamokile kelama isali mami bu hebele olelo ye bandite isali babula hebele oyo motomo kwa yebite. Mbote na bino bonso balandia vam télévision etando ya bonsomi etando ya mayele etando ya bwanya etando ya bolamusi baindo napongi vam télévision ezali bongo etando ya yambo ezali kopesa penza lokumu na kiboindo na biso toto esami lisusu na esengo ya kokutana na bino na kati ya émission na biso mokolo mwa lelo esika wapi toyaka liboso ya bitando na bino na ntina ya bolimboleli bino manaka na biso baindo topé calendrier africain moko ya ezali bakoko na biso basilaki bongo na kosalela kasi lokola biso tosilaki bongo na kobungisa bizali na biso na ntango ye toyambaki bongo bizali ya bapaya nde na nzela ya nesongi ya nzela fumukusu kiambo zala panda na ngola moko bimisala ya mfumu kimbangu moko bimisala ya bilaka 1921 bango basili susu na kozongisela biso bizali na biso nyonso nde na kati ya bizali yango tomoni lisusu moko ya bizali ya manaka na biso baindo tokozanga te na kozongisaka matondo mingi na nesongi ya nzela fumukusu kiambo zala panda na ngola kasi tokomi na ngonga ye kosengela ete toyeba bongo manaka na biso kolandela mokolo mwa lelo tosimba bongo bakasa na bikomeli mpona kokoma ete mokolo lelo tozali bongo mokolo mwa nkenge mwazomi na minei na sanza na biso ya libwa na mobu mokama na tuku misato na minei tozali kaka kokoba na bopemi na biso ya minei pe tozokoba kaka na eleko na biso ya misato ezali bongo eleko ya kintombo wana ezali bongo manaka kolandela bongo calendrier na biso baindo kasi tokobanisaka yango na manaka bapaya na ntina ete bososoli ya malonga penza ekoka bongo na kozala na bino na motebo ebomesani na manaka na biso nde kosengela ete toyeba ete na manaka ya bapaya na kati ya manaka na bango bazali bongo mokolo ya mercredi le 17 mai 2023 wana ezali bongo manaka kolandela bongo calendrier ya bapaya kasi boyeba ete kolandela manaka na biso baindo na manaka ya bapaya tozalaka bongo na mwa bokeseni oyo bokeseni yango ezalaka ete na manaka na biso tozalaka bongo na mikolo minei na poso ezali bongo 4 jours na semaine mikolo tuku mibale na mwambe na kati ya sanza oyo ezali bongo 28 jours na mois mikolo kama misato na tuku motoba na minei na mobu mobimba oyo ezali bongo 364 jours na année pe tozalaka na bopemi sambo na kati ya sanza oyo ezali bongo 7 semaines na mois bopemi tuku libona moko na mobu mobimba oyo ezali bongo 91 semaines na année mobima pe tozalaka lisusu na basanza zomi na misato elongo na bileko mitano wana ezali bongo manaka to pe bolai ya manaka na biso kolandela bongo calendrier africain matondo mingi na bino banso balandi ya vom télévision kasi tokomi na ngunga ye ekosengela toyeba ete mayema alekaki na mokolo to pe événement du jour kolandela bongo événement du jour ya mokolo mwa lelo kati na manaka bapa ezali bongo mokolo ya 17 mai nde kosengela biso toyeba ete le 17 mai 1997 na lelo le 17 mai 2023 ekokisi bongo 26 ans wuta wana tosilaki bongo na kolongwa na régime ya président ya mibale président Mobutu oyo basalaki bongo mibutu tuku misato na mibale to pe 32 ans na pouvoir nde mokolo mwa lelo 17 mai ezalaki bongo mokolo ye tobongolaki régime tokutaki bongo na régime ya mokonzi ya misato ezalaki bongo mokonzi Laurent Désiré Kabila bango nde basilaki bongo lisusu na koyangela na ekolo na biso ya Congo nde kosengela biso toyeba ete ezalaki bongo mokolo ya entrée ya AFDEL matondo mingi na bino bonso balandi ya Vom Télévision kasi tokomi lisusu na ngonga iye tokosepelaka elongo na babotami bonso ya mokolo mwa lelo na bisika biso mbiye bozwami totombeli bino penza bambotama elamu bambutukuli ya mbote na bino bonso babotami ya mokolo mwa lelo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo Silpilina mbotama na yo lelo Silpilina mbotama na yo lelo Silpilina mbotama na yo lelo Silpilina mbotama na yo lelo
pona yo, pona yo, pona yo, pona yo, bina pona. Na bino bansa ba bosepe to tombela bino bambotama elamu na vuva télévision etando ya bonsomi ya mayele ya bwanya pe ya bola musiba indo na pongi bobenga biso na ba numéro yezali affiché na setando pe bokoita manaka na bino avant 48 heures. Matondo mingi pe na bino banso ba bosepeli lisusu to lekisa mayema so bosalaka na bota na bino ba manifestation so bosalaka bozana bosenga eleka lisusu na etando ya bonsomi ya baindo bobenga kaka na ba numéro yezali affiché na setando pe bapesa bino lolinge ni bokoki kosala po ete to sepelaka penza elongo na bino. Matondo mingi na bino banso ba alandi ya vom télévision kasi to komi na ngonga ye ekosengela ete tozwaka moko ya litea ya mbo ete biso na bino to kabwana tolanda elema ye biso na bino tokutani na sima elema yango tolanda. Nous venons de séjourner quelques 48 heures ici. Notre propos était de dire aux autorités belges qu'elles ne sont pas demeurées passives devant la violation flagrante de la Charte des Nations Unies, devant l'agression que subit notre pays, la menace de la perte de notre souveraineté, de notre indépendance, et que nous avons demandé aux autorités belges de peser de tout leur poids auprès d'autres décideurs de la communauté internationale et en particulier de l'Union européenne afin de faire respecter les droits du peuple congolais. Matondo mingi na bino banso balandi ya vom télévision etando ya bwanya ya bonsomi ya mayele pe ya bola musi bayindo na pongi. Tozonga si matondo mingi na bino banso balandi ya vom télévision bopesa kitango pengonga na kolanda etando ya bonsomi ya bayindo boko babongo se na kolanda vom télévision kasi tokozangisa te na kozongisa matondo mingi na équipe technique nyonso ya vom télévision bango ba basungaki biso to komela bino liboso ya bitando kuna na sima ya matalatala tosunga make pa ya dete kwa kuyakala o maisha pona nini te na ntimba biso na bino tokutani bongo mokolo malobi kasi bino boko base na kolanda vom télévision etando ya bwanya etando ya mayele etando ya bonsomi etando ya bola musi bayindo na pongi matondo Manaka ya bayindo tolamu ya Afrika Manaka ya bayindo tuyeba yango tutosa yango tusale lango yango ya biso Ibele ba yebite utamokile kelama isalima mibu hebele olelo ye banite isalima bula hebele uyu motomo kwa yebite